Kote bingi na bino bande ko balandi tindika na baivanso bazuli baku ya kulanda tindika na baitando na bino na tombe bino penza bolandi bolamu kasi na pesipe matondo mingi na moto azali si ba kamera ya tindika chako na pesi su matondo mingi na baivanso bazuli baku ya kulanda kasi message sengolelo eza po kolakisa bino ba biso na lakaki bino asilaki kolaka bino ete na kolakisa bino ba bis tata ekolo ayeli ba imboka na ye ya mombamba ake kozwa bimbambala o kabila ela biso bikufa wana te aye penza bokomona ngo na bilili ya kolobesa te bokomona baye o bakomata kuna ndenge nini basepeli bokomona ndenge nini etandami esengo na biso komona biloko aboye kasi tokosenga lisusu banzela ebakisama lisusu pamba te babise komi siko ebele tokomi na bosenga ya banzela tolanda nanu maloba ya baimboka bongo tozonga. C'est payé ma casse na iloko facture béton asali. C'est payé na ma casse ilo na osenga ba congolais to batela ba biso eza lokola papa na biso asomeli biso ba jouer ndenge tant tozaki bana mike. Mwana na mwana batela ka jouer na ye. Mais biso toza mikolo lokola ba biso eza boye to sala lokola tala mwana ndenge batela ka jouer na ye. Yo pe mukolo batela ba biso. Ata jour moko facture béton okota na ba biso eza pona biso ko yeso ba biso ba to ba uta tala to uti ka santiga 5500 francs. Et ça la bien. Dans ton courage, quand tu fais ça, il faut pas plus rebouiller ça là, il comment le sous ma casse, en tout cas il aura pour ben voilà quand tu vas te la biso ma casse pour na bonheur na biso pour na bien na biso ba congolais. Merci beaucoup. Moi, œuvre au chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Asaeli Biso ba Congolais, Ezali Malamu Mingi, Osepeli Makasi, Asa le seul président, Oazo Kota va transcrire Belé, et le roi gouverneur, la ministre il y a transport, et la gouverneur na Chantilingo Bilambaka, Bazo sa l'effort pour na ville nyonso ya Kinshasa, tout ça à l'aise dans le transport, tout le monde a embouteillage, Makasi, merci Mimi. Mais conseil moi on peut ça la biso ba tout mata bis ces alliés on voit que c'était au milieu puis na yo soki songo na se avant pour mata la bis kutambo na yo au frauder te na kati bis po kokangama et pas à l'état. Merci Mimi. Na ba Congolais nyoso en tout cas ba Congolais bis etali couleur ya parti politique ke bis ezo sangisa biso nyoso to ça l'effort to batela ba bis na biso to ça l'effort to yeba ko éviter ko kotaka na ba fenêtre ko panza ba vitre ko tia ba marchandise o e ko bebisa ba couleur ya ba bis eza bien te ole bino ba chauffeur yebaka ko tambola na ba vitesse o esengeli ko sala te ke o ba chrétien yo ko ba bis elongo ba couleur ebeba ezali malamu te. Tunashanga mubaya sana maneno ile president atufanyia Kongo hapa. Mara kwanza kona evenement ye batoto ya Katanga, batoto bote ya Kongo mzima. Leo tunaona ba miotoka transport ya sasa inakuja kichwa juu ya bakongole bote. Aina tu ya Kinshasa. Ile transport ile tunaona hapa iko tu ya Kongo mzima. Aina transport ya Kinshasa tu sasa iko zamani. Hiyo transport
ya Congolais yote atapanda juu ya transport. Joshi wote na Congolais tulikuwa hapa, tunafurahi sana na evenema hii. Ile Felix anafanya, tunamshukuru sana Felix Tshisekedi na roho mzuri ile eko nayo juu ya kutekeleza mkini hii. Asante sana. D'accord, mais tomoni ndeko Kabila lunga okinga kati yake kufanda. Wewe bisi bana katanga nini para polo. Anasema ancien président anaenda kulubumbashi kukala. Normalement iko jo vile kama pouvoir wako naisha, ufua amachia mtu ule kula na kuemplacer atumike partout au monde. Iko vile même ata Obama président ya États-Unis kukala naisha anamachia Trump déjà a continué. La Trump là anatoka anamachia mtu mwingine, c'est ça. Na yeye vile iko haina comportement ya ba coalition ya pana kama pouvoir wako naisha unamachia mwenjabo a continuer na pouvoir atumike tu ya mkini. Na mimi nasema sasa hivi Felix joko na yote kumkono yake. Asante sana. Asante. Joseph Kabila Bandela amoni makambo nyonso. Joseph Kabila au sein de 18 ans on fait retard ya développement kala. Obimi na pouvoir ça fait 2 ans. Batika combien de bus transport? Bango batika eta le côté Caracas, c'est-à-dire Congo oyo okomona ngona makala Congo oyo babiso yo kokota ngote toyebisi boy Joseph Kabila a freiné le développement de ce pays. A freiné le développement de ce pays. Dans la mwana mboka motema malamu. Babise, train ya sika, avion ya sika, biloko nyonso babato ya sika. Maintenant Kabila a sali 18 ans. 5 chantiers, wapi 5 chantiers. Omoni makele les antennes na ba chaîne, na ba radio. Neto sengi boy. Toza besoin de sous blocage té. Peuple congolais to se révolter. To monique moto to banda koluka, voiture to yo. C'est-à-dire ce qui toyoki est d'abord Kabila ko se justifier na tribunal. Ayebisa biso et makambo nini azalaki pendant 18 ans parce que makambo tomoni oyo nalo tomona ngote dans des enseignements en tout cas ouais ça bateau de pêche kindoki bato ya Kabila bazala na soni ya koloba ke boy na boy otiki biso Shadari alongwe na ndako ya leta abumi ba fenêtre abuki ba porte ba plafond asumbi na kati ya ndako c'est-à-dire Kabila, otikili biso ba pierre, otikili biso ba assassin dans la chebe, dossier chebe et bien. Maintenant, moto nyonso a répondre contre makambo asalaki. Le passé va rattraper le régime ya Afdel. Toyebisa kibino ke on ne lutte pas pour libérer un pays avec les armes. Pas pour boyek. Maintenant biso toye na bik. Bolobi ke bik ekoki ko renverser te. Kabila ndenga kei. Akimi Shalem. Akei Kingakati, alongwe Kingakati, akei Lualaba, abimi Lualaba, azala katanga, sa mundu kebeti. Toyebisa kibino ke botika, iloba. Mwilanya, Shadari, na Bamutamba na Emimba, Batunyo Swana. Oh, nous allons déboulonner le système. Comment nous allons paralyser le pays? Quel pays? La RDC est en train de rédiger son histoire. Bokoyoka, RDC au botika qui, il y a manœuvre, il y a modernité. Modernité au boutique wapi 5 chantiers eza wapi fotikili biso matata ponyo muyibi ya bukangoloso azali sosu tranquillité ndeto lobi ba congolais soki ba yoki kanda yebisa bato na yo tambwe mwamba mabunda aza wapi lisusu Kabila travaille toujours avec les étrangers, les Rwandais, les Rwandaises, les Burundais, les Burundais. Bateau de pêche, dossier en cours de bateau de pêche, et ça déjà la carte ya mai na biso. Watoza déjà na 5 bateaux de pêche. Ngana na yango na télévision ngamoko. Donc président Fachi, coup de chapeau. Ezalate et salemate et bandi siko salema. Donc biso peuple congolais to na simana yo. C'est-à-dire eloko e salemate yo oyeli biso ngo ezaka na makanisite mais otalisi biso ngo sur terrain. Lelo to ko célébrer sengo na biso total c'est sengo na biso parce que to moni 440 bis
ya Transco eza babisi te ya nyamu nyambu babisi ya sika esalema na mutu bazolongola na sachet esalema na président pour chapeau mpona kotalisa ke non oza motema ya peuple congolais outi epai ya nzambe oye c'est-à-dire mutu tobandaki koluka tobandaki kozela tozela tomonaki mpena ke non oyo esengelaki eza yo oyaki mais lelo nde tozoloba boye peuple congolais boyeba peuple congolais boyoka baoyo bolandaki information te boyoka nazokoinforme bino mpe kokonfirme bino toza na 5 bateau de pêche déjà na kati ya mboka Congo eza makambo te ya lobi na lobi kuna eza makambo ese esaleli eza na nzela te ndenge tozoloba boye 5 bateau déjà eza na kati ya Congo na province nini eza nanu na port nanu bakaboli yango te eza lelo na kati ya port eza awa na Congo mais moi maloba na yo mpona baye oyo bakokamba Transco baye oyo bazwaki mpe ebele na ntango ya Kabila ezalaki bato misusu mpe bazalaki na boto na mposa kosalela mpenza mboka to kosalela misala yango ya peuple congolais te kasi okoloba na baye oyo bakokamba Transco basala yango boni fe gaffe yo moyibi yibanga tokosenga na bolimbisi tokoluka ndeni tokobongisa famille fe gaffe kasi ndeko oyo eza makambo ya faci beton akoekrase yo keba nalobi keba justice ezongi na place nango omoni ndenge babandaki koyiba liboso lelo te salela ndenge bazotindela yo kolekisa te mayele kosala te ndenge mazenga sala ndenge mazenga sali comprendre batindi ye akene kosala akene mission ya babis ale mbongo te azongisi mbongo apres na kesi ya leta Mazenga Didier aza yuma te ya des fois bango bakoloba ke azaki yuma yango azongisi te azolanda musala na ye na logique bino pe bato bazwi na musala boyokisa ye soni te oyoka bato bandundu boye misala bozwi bosala musala ya malamu kongole mobimba nyonso wapi na kasumbalesa na bakongo kuna na kwe nde apesi bino musala bosala musala ya malamu me eloko na lobi na yoki esengo kati na motema na ngai oyo ekanga ngai na lelo yo ezali oyo tala chef d'état Kabila ndenge asalaki ndeko na ngai ancien tala ndenge asalaki atali pete ya kigeneral te atali teke azali soda kasi arezone na ideologie ya palu ndenge palu elobelaki ye avandaki na tata munene ya palu alobelaki ye ete bana palu okoko neglige Congo mobimbo oyo te mpo na intere ya yo moko tala oyo nga nayebisi yo ngai Antoine Kizenga nayebisi yo Kabila yebaka ete kolanda mosukali te pesa muninga oyo akoti na place pesa e place tala ndenge apesi e place tala ndenge mwana ya palu moko na kati wana balakisaki président Fati nde asali musala moko ya malamu mwana lobi boye mpo na gestion ya babisi nazosenga mpe na biso nyonso bapeuple congolais tozwa eloko oyo eza eloko ya biso moko toyeba ndenge nini tokoki kobatela yango mpo eumela eza te ke tokotaka na bafenetre tokepustile en tout cas kobambango mabanga te ata yo na mbote mingi na bino bandeko balandi AKM télévision bilili kasi ezoloba bokomituna awa toza bongo na triomphal esika ye tata ekolo aki kofongola bongo banzela ya babus Transco mpona kopanza yango na baetando nyonso ya Kisasa pamba te tozalaki lipenza na mwa makoki to kokoso na makambo etali mpenza Transco kasi motema ekiti so de mouton eye baTransco mpe eye kasi yango nde ezalaki ntina mpenza ya boyei na biso mpo kolakisa bino bilili oyo. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, un instant,
l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne. Tilalong, ezali la fierté à la communauté nabiso. Et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux na diaspora. Oh yes. C'est créé un store ezali kakamoko. Le sérieux. Aken na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye. Il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo. Oya poso ya mama mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza bazali kolula. Poso ya mwasi mobala kotala ye alemba te. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit ezotekama na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire. Oya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na asisa biloko nyonso tielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Eden Store. Tokomi na suka na pesi matondo mingi na shako aza sima kamera. Na pesi su matondo mingi na bazalisi ya chaîne ya Tindika Rifan Kisombe Papi Kelly. Na pesi bino matondo mingi pamba te bino bosala kaete ba message aboye komela bandeko na biso baza musika. Ba monye te Fachi Beton asombeli ba imboka na ye ba bus a Transco ya sika ya Mumbamba e ko tambola trajet mulai na 500 francs ya pamba. Okolonga lemba ti gare centrale 500 francs. Gare centrale ti Pascal 500 francs. Gare centrale ti Pen 500 francs. Donc kaka na 500 ya pamba tamboli penza banzela mo ko sala na OK ne mobembo na 500 francs. Kasi to pesi matondo mingi na tata ekolo to komi ko zela ba bateau. To filmer pe ba bateau to lakisa bino tala ndenge to banda ko pêcher ba mbisi na biso ba makayabu na biso lokwa biso ba congolais to linga ko lia mingi fufu. Kala mingi te tozo lia makasi to kutani penza mbala sima.